MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la famille certaine. Bando babolingo batuba bengingai depuis semaine passée babsingai coach la grande dossier ya et voya magoda ozolo batendenge nini. Na lo bande ni ba dossier leki belé ba matière leki belé tozana na dossier awa ya maman blanche si nante ba révélation zo bima mikonyo so temps wapi ya osala ba émission nyonso. Mais bon, na osala même effort. Et neti mambo ya concert au PC za na kati mambo motu ya kolobeleza na kati surtout il s'agit ya corps du Christ église ezo finga malelo. Basel na nzambo lelo bako finisa kombo Yesu. En tout cas, toko karamonote toko yaga koloba. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que il est écrit prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Voilà. Peut-être bayoka kombo voya magoda. Oui. Kombo sika bazo benga voya ka bamba ngwana voya magoda. Je crois yemo kwa yebi ba pour ça on a ba page partout. Kombo on botamine ndenge nini to pe pona nini. Dorcas, on a vu sur Lisungi, il y a un problème le potin le colo. Il paraîtrait que on a à Ibi Mbongo. Et il y a un bon na poste na miniature, bon na tia ba miniature moi belé on ba photos ami kemike. Na tia on a tina juste pendant l'action ba preuve ya marambo oyo na roloba awa. Il paraîtrait que on a Ibi Mbongo qui me suit na braza. Ba tumso ba lobino faut des abagé na bango tellement asi amonel bato poto ebike bortine de lembo on ça va plorognoso. Alors bato page bazomelier en fait bato a réseaux sociaux bato page bato matière bazomelier ba no dorka si oza mwana mabe c'est que voyant ça y a raison et on bobé banaki tout ça. Dorcas dira ceci a ABC ndeko particulièrement ndeko ya komela ki bongo je crois rando page rando que botika ngai to petika ngai so bo sunga ngate to peso bo sunga ngate yom to yeba et là on a voyant to bebanela ki voya magoda to bebanela ki ça parce que amo luka betanga magoda le place combo magoda beta e botameli yangwana ano luka betanga magoda bino bebi congolais na magoda congolais pimela nyonso magoda te congolais au sala 3 jours à l'été au présenter na bilo akolia na magoda akopona magoda et pourtant ce qui est bien te to nzoto to nyango malamu te na bilo akolia o beta magoda malamu te non seulement ça et bébé saranzoto et ça parenthèse na kangi donc congolais lingara magoda ngana voyant to bebanaki parce que voyant le gars obetara magoda bato pas je peux le rola bazara songi bazu ba ko poster yango c'est comme ça les gens commencent à se moquer alors voyant magoda tanga monyango asiliki akomeli ndeko ya page wana bise rando kusakana ngate ya mama na yo ah nzambe wana prophète nzambe mosali nzambe afingi mutu ya mama na yo ya wana na postele bino message na ye parce que ndeko wana azui ba message nyonso ba conversation na bango poster yango batu ba moni batu msuba meka ko kotela voya magado magoda balobi ke no ekoza ba pirater nini na ye parce que azape na batu balinga kai voilà au moins même na dossier de kasa batu bando kotela te kozala ba kosele makamu parce que ba congolais bazala bongo mosel na nzambe so asali bêtise mo surtout na public ezana na batu boya baluka te za mambo lokuta bon c'est vrai faut côté la pasteur na mais bref batum so lobité ezaïe te mais ezaïe parce que asenga pardon après alors mosala nzamba fingi moto ya mama na yo et après voya magoda ayeko tindela rando message mosusu po asenga bolimbisa lobino rando limbisanga même yesu na bible abetaka bato na tempelo na se ya kanda dona mutu c'est normal faut na silika voya magoda bible zoloba na biso je crois dans le livre à Jacques lorsque vous vous mettez en colère ne péchez pas. Dieu sait qu'on peut se mettre en colère étant qu'humain. Mais il nous a aussi donné la capacité, par le Saint-Esprit, de nous maîtriser.
to sumuka te to peso sa mabete et lo bato belé ba sala erreur yangona. Moi si j'en parle ça c'est parce qu'il y en a parfait to ngane na silikate to ngane na sala mabete to ngane na posa ba action mabete na par accident to na nzela kanda non kanda lo ba ina ebandeli to te ya bato. OK na ba action na biso na lolinge na biso na lo barango témoignage ezala évangélisation so za na témoignage ya mabe bato ba pousser na pembe na nzambe te ba okima donc yo kangela bato porta lola de même chose na témoignage bien bato ba pousser na pour la job cette Timothée tambola malamu manifester bizalela malamu na miso ba pagano de façon que mukolo nzamba ko visiter bango batato la monnaie na nzambe par rapport ya oyo ozali na peut-être so ba comprendre na leki Bible lui to siliki to sumukate parce que nzamba pesi biso makoki par le Saint-Esprit to se maîtriser to se contrôler. Voa magoda rolobake na mutu na sakanda Yesu pa betaki bato na otu na voa magoda question voa magoda Yesu abetaki bato na temple oui mais motuna na ngezali ezaki lisumu acte Yesu aposaki je ne crois pas parce que Bible yolo bana biso que Yesu azala na lisumu te il n'a jamais péché azalaka mo santu boule atikala osumuka te moko ya ba raison o Yesu abalela te eza parce que les deux deviendront un tango sangisa nzoto na mutu suir ah oui les enseignements te na kangi parenthèse na lobi moko ba raison eza ebele na leki Yesu azala na lisumu te donc acte o action Yesu aposaka ya ko beta batu et Asumukaraté. Et pour votre information, Jésus n'a jamais tapé sur les gens. Ah oui, peut-être que vous a choqué. Hein? Que nous autant la Bible est bien, comparé ma version. Lucas ba Bible a commentaire et Landa ba commentateur n'est pas expliqué. Pour comprendre que Yesu a beta batouté. Il n'a pas chicoté ou fouetté, a beta batunanzototé. Kabeta batu na nzoto fia non andako beta fimbu na ba mesa o batu ando tekela hein na mabele andako beta ngo partout na kanda pour so panza batu hein au moins des fois batu entroupement batu même en Afrique to ebi o bitumba o nini o ba soda to mikolo ba olinga ba panza batu o ka ba zui fimbu po ba bangisa batu o katam so ba beta batu na nzoto te mais bazako c'est ce que Jésus avait fait. Jésus n'a jamais fouetté les gens. Ah oui. Nakani parenthèse. Yesu asumukate. Bible zolo bayango. Donc. Exemple wana eza ya malamu te ya mabe pe ezali contre la parole de Dieu zalokuta. Ya moment le ba passer ebele ba falsifier makomi. Pona ko bomba buzo bana bango. Pona ko oka mutu azandumba. Ola luka délivrance, pasteur, mais on le baki sa faiblesse. Non, c'est une faiblesse. Et bandi bazo bete maborote, c'est une faiblesse. C'est un homme de Dieu, il a l'onction, mais c'est une faiblesse. Et pourtant, faiblesse avec ndumbe ezalaka te. Lien to possession avec ndumbande ezalaka. Nakagi parenthèse. Voilà magoda. Et témoignage ezalaka évangélisation. Oyo zali. Au quand il va te porter lola tout comme au fond il va te porter lola. Je crois na hôtel koloba yango. Voilà magoda, ce qui est bien, à Seigneur même pardon. À Seigneur bolimbisi. Donc comme moi magode bota meliwana. Papa, mosel nanzame maloba mabe. Siko moko eloko musu etininga na sala vidéo o eza batu ba ki pas si voyant. Comment yo voyant? Oloba na mutu. Voyant ce quoi répondre tana bosane. Voyant répondre à bisi rando. Kosaka na ngate ya mama na yo. Dorka so wapinga na robeta magoda. Oya lokolo ndambo. Batu balobi comment mosala nanza maoza maloba bololo boy maloba mabeboy. Voyant. Mutu mswaza yana problème to na faiblesse moko za sir tant amoni commentaire on va se confier na yo. Tant musu posa na grâce, il so bonde pe pona mutu mutabiki. To mutu zupe problème et solution. Mais eloko yo. Au quand il pense mutu amoni azana problème on va se confier pas na yo. Chers chrétiens, faisons très attention à l'acte, il y a action opposée en public. Na mo pe na di nombre. Tant na lo bango na lo bagana yote na lo ba pe na ngamoko. To abatu.
je vais profiter pour nous peut-être na mutumo pozo landanga tam suna leza yo na maloba nanga to na lolenge nanga ya osalela makambo limbisanga na ka mutu mais sinon souci eza to sala oeza malamu souci ezali to bundela bolamu c'est ce que la Bible nous demande voyant bongisa mangala mabe maloba mabe ezala malamu te yana bat bana ba très sérieux problème mais aobanga donc ce qu'on fait pas musel na nzameni na osambo alobi comment yoko loba na mutu na lokolo ndambu okobete magoda te et pourtant alingai kozana lokolo ndambu te eza réalité circonstance à vie eza situation ya pasi malheureusement vidéo ici li bande kona ngai beaucoup me la voix magoda vidéo oyo. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Mokotea kukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
lingi. Mes pensons sont dans ces métamorphosés. Aussi mimo sambwe maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso de l'air ngulu te o milimo mobe kota na ngulu mais so bino bo l'air ngulu te po milimo mobe kota na ngulu bo mela mai te po milimo mobe kota na mai yango to kumbisa Nzambe ko akufa asekwa avani na loboko kata ko na ko ni sele bona mana yo